à perdre moitié na ye. Pour autant que le bara moi c'est mobile sur bakomi babalani bakomi eloko moko ezalaka réel. Muto bo mesana obimi na tongo ye ndenge nini ebole na boye azai sauté. Et puis aux hommes on a une nzela ya bana ça fait mal. Et puis na souffrance on dirait il y a que vivre na moi si 4 ans na état critique il y a maladie et puis il a le courage à kenda ko sala ba théâtre à kenda ko sekisa biso c'est ngai na proposé bango aide nanga moni lokole linga kezala expérience nanga na bakisi ya liboso bangai bazala ka kopesa ngambongo ya ba produit mais ngai na futisa te en reconnaissance ya musala ende kona biso o asalaka na monde ya théâtre bo éviter ba prothèse bo éviter ba soins intimes parce que ba soins intimes wana yango pe memaka ba cancer plus tard bo éviter ba curettage. Et ça maladie moko ya passe na koki ko souhaiter yango te ata na muto na yoka na na été na koki souhaiter maladie wana te. La première personne on a resoigné na cancer na ofuti ça été bandeko bazana problème ya prostate yaka na maison chez Kati bandeko bazana poso kubuka e kangara mafuta te makole koma mabiata tozana huile de coco ezali naturel et ça mis na maison chez Kati ezo sala que pour sonayo et revivre pour sonayo et comme a sembe pour sonayo et comme a nourrir et puis banduta o ezali naturel et filaka na huile de coco oyo bandeko mibali o bazana problème ya élargissement ya verge yo lobinga i bâton de Moïse nanga e konda ezwaka lisusu forme te solution ici ezwamaki bandeko basi o balobi ke na ngina za na cimenterie na ngina za na airbag na maison chez Kati le même pommade eza ko élargir verge ya ba papa le même pommade ezopesa yo airbag le même pommade ezobotisa dodan bandeko balingi basala sepelas bolingwe kende liboso yo ozalaka obandika siko silisi solution yango mwamba papa ezali awa pona kopesa elengi mwamba papa objectivité nango ezali kaka koma jogo esoignaka eloko te ezopesa ka vacuum okende nango ndenge kaka ozalaka na ebande mais nazosenga na bino yo oyo ozo souffrir na ba infection urinaire eumela esilaka te yaka na maison chez Kati piritonde sombele suka bisanga bandeko yo bazana problème ya tension bandeko bazana problème ya diabète bandeko bazana problème ya ba rein bandeko bazana ba problème ya ba maladie respiratoire yo souffraka na sinusite o souffraka na ba rein na ozana na problème ya grippe interminable yo ozo souffrir na rhumatisme goutte hernie discale ba douleur wana nyonso eza soulager na tetanga. Santé nationale puissante chez Dr Kati Munga. Comme on a sœur Kati Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Kati Munga, donc la nation puissante, ils allaient centre de Kitoko sur une maladie et belé. Alors, il y a cancer, même aussi, il y a diabète, prostate, surtout plus il y a maman au santé centre de Kitoko la nation puissante avec Maman Kati Munga. Maman Kati Boli santé aussi il y a Bandeko Bata la Bisso et puis na Musala ou Salaka. Nakati Tonga ya Tata Nzambe comme la servante de l'Éternel. Merci beaucoup Papa Yves pour la présence nayo. Merci. En tout cas, Nangolu et Nzambe toza bien par la grâce de Dieu. Et puis Musala o tosalaka dans le Seigneur, ça va aussi. Nzambe azoba ki sa ba faveur naye, ba grâce naye. Pour na bandeko ba kolandanga pour la toute première fois. Comme bonanga maman Kati Munga. Nazali naturothérapeute,
nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carigresse, kuna na yambaka de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Numéro de contact nanga eza 00243 82 20 012 Nasuka. Nasengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM La Nation Puissante. Merci beaucoup Mama Kati Munga. Je crois bien bah artiste comédien mboka na biso baza vraiment na deuil oyo sali pasi makasi papa na biso Alain Mabana aote ko bongisa azali bon femme na ye maman bana na être candidat de mariage. Alors aotutika biso na maladie à cancer. Un mot d'abord na papa Alain Mabana azali bon artiste na mboka aote bongisa mo sine lilo bana bande copine na famille mo la biso. En tout cas, na souhaité ba condoléances na papa Alain Mabana pour la perte ya maman ya bana oyo atiki biso ezali pasi mais soit fort ezanzela ya biso nyonso. C'est vrai que tozalaka ébloui tosekaka na ba humour na yo na ba conseil na yo na théâtre kolo soit pesa yo makasi. Et puis mes condoléances na famille ya maman na biso pe mes condoléances na bana na bango. Dieu est le père des orphelins. Dieu ne laisse pas les orphelins souffrir. Il est présent, même si vous avez perdu votre maman. Mais Jésus-Christ est là pour vous consoler. Merci beaucoup, Maman Kati. Alors, tout le monde d'abord, cause, il y a cancer. Il y a naturothérapeute. Naturothérapeute. Thérapeute. Ok. Vous avez une naturothérapeute. Alors, les Cambo comme maman Nabiso Micho, vous allez bon madame, il y a papa Nabiso, Alain Mabana, à d'autres Kabiso. Alors, abeli cancer. Cancer, cause de d'abord les aranini, pour bande tout non même. Cancer, il y a utérus, et tout le monde a la maquilla, mais je suis quoi, expliquez son nom. Cause vrai, il y a cancer, les aranini. En tout cas, cancer, ezali maladie, le coup la maladie nyonso, mais eza maladie ya pasi. Maladie wana et se nourrissaka na ba sucre et se nourrissaka na plus et pour na plaster et koki koya soit cancer de sein, soit cancer d'utérus, place au cas que kobimela et bimeli. Mais ba cellule nango et vivaka mingi na biloko etali ba sucre etali ba biloko ezali chimique. Mais cancer, ce qui est découvert très tôt, na ba plante naturelle, ba produit ezali oyo et soigna kamuto na cancer. Nazalaki na camarade, moi si ya camarade ya ami nanga moko, yepe a souffraki na cancer, bakataki ekuto azaki na cancer de sang, bakataka epe na libele, mais asalaka pe ba chimio wana. Mais elle était plus rétablie na ba produit naturel. Et le colato partage à moi mouké, elle a essayé un peu de me donner 75%. Il y a ba produit naturel oyoye à salela. O sala que lelo souki ebota. Pardon. Souki ebota azonga makasi développement d'enge balobaki que et koki ko arriver pe que et contaminer libele mususu pour na ba cellule nango souki zo continuer ko vivre. En tout cas lelo elle est en très bonne santé. Donc ceux qui même a découvert qui traitement naturel ou en a bien avant peut-être banga qui va kata libele. Beaucoup excusez-moi. Naza un peu na gorge sèche. Et puis, et ça dit qu'elle est en bonne santé. Elle a un problème, il y a cancer. Elle ne regrette pas parce que ce sont des choses qui arrivent. Quand il y a une maladie, il y a cancer, il y a un des permettant à découvrir le traitement naturel. Batomingi peut poser un problème, on a beaucoup plus à l'étranger. Ceux qui n'ont pas soigné la maladie à cancer. Mais on a parce que bango baza musika.
maladie wana eza maladie moko il faut kolandela yango de près. C'est mieux moto azala sur place. Nakoki kopesa ye délai te ke ekosila na 1 à 2 mois parce que cancer eza quand même maladie moko ya makasi ya souffrance ya douleur oyo ozokoka ko expliquer te. Douleur ozoyoka pasi omoni bapasi mosusu tokoyoki motu pasi ebeti esili te yango esalaka bongo te. Douleur wana soki ebandi yo ebandi kaka ozolala te ozopema te ozokoka kolia okokosala eloko moko te na nzoto na yo mais tu te tords de douleur. Eza maladie moko ya pasi nakoki kosouhaite yango te ata na moto nayokanaka na ye te nakoki souhaite maladie wana te. Et puis et se développaka mbangu bino mokoki koatake yango na liboko ekoki mpe plus tard ese stoppe ebimi na liboko kuna ekati ebimi na lokolo donc yango moni esenga maladie moko balandela de près mais avec le plante naturel oyo la kisanga parce que yé moko elle est témoin il y a guérison wana naza en mesure ya kosalango si c'est découvert très tôt et ce qui peut la personne est sur place ça va me faciliter parce que senga ba produits frais. Oh il y a moto étranger faut qu'il y ait frais et comme après 8 jours après ça un peu compliqué oui et puis ils ont senga kolandela donc de préférence c'est motoza sur place wana na koki ko salaye et tozolande l'évolution azo ke l'hôpital azo zwa kisi et tout pour na koyeba évolution nango mais à l'étranger c'est un peu compliqué moyen ya osalango exact. Voilà niti ya ba utérus bon exemple na comme ça rose année pas dans na libanda ce que indele pe mo muke oyepeka kichasa peut-être solution za koto donc il faut que chaka ngo pe na mabondeli na bibende ko bele babela ya ngo ya makila alaki mo déclaré déjà sorte nyonso ya cancer na traitement wana ebika. Ah bon? Oui. Cancer nyonso ta utérus ya makila. Oh. Donc moi c'est papa les mabana ndinga la kibo soki maman micho soki ba oyeba ki avant soki na yeba ki yango avant na kokoro pesa ekisi wana et puis tonga total évolution pa na e pona naza na témoignage direct mais la personne veut rester anonyme na koki ko exposer était naza juste na conversation entretien ya bakisi ndenge na salaki ndenge ya melaki oui mais mutu boye o a se présenter à na Kinshasa pour na pesa ekisi wana na monte. Mais 4 ans de quoi beli maladie 4 ans les gars avec grâce c'est même ba disungi pa bande ko mama katuza kiwa to sunga na mona ngote soki na mona ki na ngai na proposer bango aide nanga moni lokole linga kezala expérience nanga na bakisi ya liboso ba ngai bazala ka kopesa ngambongo ya ba produit mais na ngai na futisa te en reconnaissance ya musala ya ndeko na biso o asalaka na monde ya théâtre et puis deuxièmement engaki ezala témoignage nanga ya liboso donc nangaki na salango en tout cas avec un cœur nanga na salango total la place ni ngai même biso malheureusement paix à son âme toyebite ba effet ni ngaki sala sur elle donc je ne sais pas voilà et je senga qui peut moi ba opération belé tout monde hein de collecter au moins 4 opérations et suite il y a cancer il y a utérus non bah ils a vraiment ni est-ce que ils a colonga ba zemini ba maman ba na curetage est-ce que ils ali césarienne est-ce que ils a ba bilo na ba choses intimes botaka wana kasi yango moni na ba émission na nga na pekisaka bandeko na nga ya basi bibaka baka bitiatia voire même les soins intimes là et même la rabiso ba maladie parce que ça ba produits chimiques nzoto na biso na kati ezali trop fragile ezali trop sensible et le comme sous koki kotia ez adapté na système ya organisme na yo et même li ba complication bandeko na pekisaka bango bibaka baka kobaka eza mabete mais il faut yeba ozobaka nini et puis pona nini na pekisaka bandeko nanga ba prothèse slip parce que ezali ba produits chimiques chaleur ya yo nzoto na chaleur ya sachet wana tango ezozwa moto ozoyeba te ezomema nini ezodégager biloko nini
Et puis bandeko bazalaka na habitude ya koumela na bande hygiénique. Bande hygiénique eza tozomona ngo coton mais eza composé ba produits chimiques ezali, ba sachet pe ezali. Zala na habitude 1-2 heures ou 3 heures maximum pour changer bande hygiénique parce que mélange wana ya chaleur, il y a déchets aux eaux dégagées, il y a sachet wana kovanda na yo et même ba complications belé, voire même les curettage aux capota moko boy pendant que bazo sala au curettage biloko wana ezaki na ezaki bien stérilisé et kokipe ko botela au plus tard ba cancer. Alors pour prévenir totika ba prothèse slip et au salon qui style qui branché mais lobby et comme mélange maladie oyo mbongo na yo na famille na e kokobi ki sa yango te totika ko salela bibaka baka quand c'est nécessaire baka oyeba pourquoi ozo baka bi adage moko zo lobana biso tout excès nuit ko baka eza mabete mais soko komi ko baka mingi mbangu et comme ma peka pas problème. Donc il faut vraiment te modérer côté wana. Ngai personnellement donc conseiller bandeko basi bo éviter ba prothèse slip. Bo éviter ba soins intimes parce que ba soins intimes wana yango pe memaka ba cancer plus tard. Bo éviter ba curettage. Ba curettage wana soki ba matière wana eza stérilisé te lobi e comme mela ba complication auto koyeba ko découvrir te mingi ba hôpital na biso ba yaka ko découvrir likam et comme il est en phase avancée et puis cancer pesa kezo lia o malin mais jour et bima des jours ezo mema on a kufa. Alors pour éviter biso bato mwindo la plupart tous a l'habitude à ça ba check up te tous a l'habitude à ça ba check up te. Moi d'ailleurs je profite na HJ azalaka chaque mois en mars azalaka promotion il y a ba examen ba mammographie ba examen il y a ba utérus ba examen au cher one te ba arrondissaka on kana $100. OK ba examen on a écoutaka ba 1000 et quelques mais na mois de la femme ba sara tout un mois bokei bo sali ba check up ngana kendara nanga na kendara nanga na sali check up nanga et la plupart ba résultat nanga ezalaka nango négatif. To sala na grande sœur nanga yebaka ngai ata na ba 7 maladies ngai to sala ta ba 15 examens ata ba 15 examens nga banda eti na 15 nazala eloko te abi kati nga bazwinga sina ba 7 nga bien Bolika, moi, tu sais, moi, tu vois, moi, ngai bokoko na bokoko. Bazwa kanga ne lokote, mais le les a opportunité au hôpital ou anezo pesa biso parce que notre temps normal c'est dans le 1000 et quelques dollars. Mais moi j'en profite, natalaka état de santé nanga, attention nazo sango chaque 6 mois té, mais nasala kango une fois par an. Moi ça me suffit et puis à chaque fois je suis en bonne santé. Alors, toujours dans le cancer, nous sommes toujours là. Lélo, tu remarques plus les jeunes filles, les jeunes mamans, est-ce que les appels à âge avancé, maman a 65 ans, 80 ans, à cause de la paix dans le cancer, et puis nous avons que les cancer est bandit, et se manifeste d'une manière ou d'une autre. Les autres dépendent d'un organisme et à mutu na mutu. Nous sommes à un cancer à Mikoua, nous sommes à un cancer à Makila, il faut passer la dialyse, il faut passer la dialyse, nous sommes à un cancer des reins, cancer de prostate, même prostate est comme un cancer. Ce qui je te jure, nous sommes à bien, ils sont en bonne santé. Ce qui est continu ici, il y a Olembango. Olembango, taka moi ba malaria beta biso okomo na lokolo kufa. Bon ozwa cancer ola la pongi ozwa bakisi na bango ezara tellement makasi que ezara lokwa ba beta bango drogue et paralysé place wana pour passe wana muto akoka ko supporter. Donc eza maladie moko ya passe eza na calmate eza na eloko te de ezangisi yo kimia ngomo na muto cancer asila kana minute mususu mona ka okomo bima makila yango mona bato mingi ni bazalaka bato hémorroïde soit comme sumba makila eza cancer te cancer pe kokyo bimaka na nzela makila te okyo sa pe ovimbi eza tumeur
bakokende tumeur oyo tobenga tumeur eza cancer bakokende kuna babio te aza na cancer de peau aza na cancer d'utérus aza na cancer ya boye mais na HJ wana aza doté na bamatériel ya ndenge na ndenge parce que nakendaka donc baza vraiment na bamatériel et puis baza na bamédecin moko très efficace en tout cas je conseillerais na bandeko basalaka yango mingi na mois de mars soit na ba journée à fête ba 30 juin et ba sala kango en tout cas il faut que saisir opportunité on a $100 suffit pour ça là tous les 15 examens où ils ont prévenir yo oyeba état de santé na yo et kozala bien na bandeko ko sala ka ba check up parce que ils ont pesa mela mutunyo sauté alors le l'hôpital on les kanisa au moins population to profiter to sali ozongi ko yeba soki ezani voilà est-ce que na mindele maladie wana ekobika to kaka na bokoko nimbe ekobika maladie wana cancer tout monde presque batenu sur donc qui na kisa mindele na ndinga cancer bazole kana opération bazole kana makambe belé sur le programme en finalité ndeko akende kaka sikona bokoko toujours la solution no yobi nzamba obika akosalisa à part nzambe bokoko ezobikisa mais mindele te to babongo te na douter na bango te bantu mususu pe baleka na chimiothérapie babika mais chimio bao pe baleka nango neti ndeko na ngai wana alobi eza pasi moko na ebité comment ça fonctionne na mona na ngate parce que azalaki te akende ko sala ba chimio wana na poto elle a quand même fait 1 année pour le traitement malgré traitement na esenga ka bakata libele mais ndenge balobaki ke bazomona sous développement nango et ko sala que bakata deuxième libele et si la nyonso azonga normal aliaka nyonso amelaka nyonso wana pena moi je témoigne parce que na mona ye na yebi na solo la nae na tuna ye ba question bon ce qu'on dit ni sala que okoma boy parce qu'elle était tout le temps avec des perruques parce que ce qui est beau taté ils ont bon anticorps donc ils ont se défendre ils ont se défendre donc ils ont subir kaka mais na mona bien portante na solo la naye apesanga bakisi wana nyonso non nzamba malamu il suffit ka oyeba biloko mususu eza ba biloko ozo négliger ba biloko mususu tolobaka ba mauvaise herbe oyezaka mutu na bilanga alongoli lo yaya bakisi eza wana ah bon bakisi eza na misusu ezo senga penda ezala importé mais la plupart on trouve ça na bazigida on trouve ça na gambela donc ceux qui mutuaza sur place oyo penda asalinga confiance bakangi ye nango aye na ofutisa ete la première personne on a soigné na cancer na ofutisa ete alors bando somba ka babiloko nga na osalela parce que eza musala il faut suivi il faut ni so to sali 1 mois OK contrôle to sali 1 mois OK contrôle au monde HJ nga nizala ngwa OK contrôle au monde donc c'est logique qui c'est encore moi mikolo te nazwango ça fait déjà na koloba nazokende ba 1 année et demie 1 année et demie depuis te non na traité là on écouter mais na moni mutu oyo abika nango mutu abika nango nde ayebisanga yende apesanga ponga nazala na habitude ceux qui na sali découverte nanga nazala na kaye nanga ya ba formule na noter au cas où kawana ko se présenter et se présenter mais c'est à l'étranger or à l'étranger c'est compliqué ngapena kokyo bateke soit prise en charge yakana Kinshasa te si ça coïncide et puis ce qui est moko amonique nazana conviction na ya moi sur na asalela ngakis voilà ça va merci maman alors est-ce que na kaneti ya cancer ya l'utérus est-ce que ko pegisa activité sexuelle ko pegisa activité mususu o sala ngono ndeni na douleur yo kana o sala activité sexuelle na ndeni côté on est comme le quoi zone rouge et comme le quoi paralysé ba ko simba ngata boité ba ko tout até bo ko activité sexuelle au ça on a moyenne au ça ngote nyonso comme il y a difficulté lisusu batiaka bango basonde
basali opération batio sonde pour comme une dysfonctionnement ozo maîtriser sous système na ote kokyo koma pe ozo sumba ya bilamba ozo suppose sumba ya bilamba yango senga intervention ya opération batia ba canal pour permettre eloko ebima munsusu batia po ekota. Donc c'est compliqué. Ça maladie a pas si au kokyo lingande kona auto muto yebi abela ngote. Attention na yebi na yote. Dans ma son vraiment la maladie a boyé comme le bijoutier hein. Pour ils a passé 4 ans surtout plus ces souffrances de comoni. En tout cas ceux qui n'ont aucun ça et ça m'a bien ma casse. Alors tout le monde geste ba comédien ba sali il y a aussi un moment secret moi le comme qui pour regrouper sa famille il y a papa la biso ale mabana na kokanisa na bandeko bandoya tana pourquoi moi lipa moi secret moi tie melami na pourquoi na geste ba comédien ba sali pour na kosula ndeko na bango bafa na bango puisse ale mabana et sali on ko mona déjà ça geste moko ya bien. Bible zoloba que les forts soutiennent les faibles. A commis faible parce que à perdre moitié na ye. Pour autant que le baramos na mobile se ba comme babala ni ba comme eloko moko ezaka réel. Muto bo mesana obimi na tongo ye ndenge nini ay bolena bo azai sauté. Et puis aux hommes on a un anzela ya bana ça fait mal. Et puis na souffrance on dirait il y a que vivre na moi si 4 ans na état critique il y a maladie et puis il a le courage à kenda ko sala ba théâtre à kenda ko se qui sabiso c'est pas facile hein. C'est pas facile vraiment. Azana a besoin de soutien na biso aux la comédien aux la comédienne le kola kakaza artiste congolais artiste oyo apesa ka o mata ya ko se déstresser na ba intervention na théâtre azana a besoin de soutien kokyo za la physique soutien kokyo za la spirituel soutien kokyo za la matériel ndenge bande kona biso basali eloko moko vraiment à féliciter. Moi je les encourage. Voilà, merci donc toi la maman na biso Micho très bien. Alors pas de polémique, pas de débat inutile et ça m'a bien été. Ah, donc tout cela ndeko akufeli pour perdre ça très cher pour naïm. Alors maman Kati tu promis na biso na mwasuka tengo pisa juste conseil na maman pour éviter cancer ni surtout ya ba sorte ni surtout yebi conseil no pisa na maman et puis tout tikeli autant au la biso ba produire na mona sima awa et puis numéro de téléphone ils a mis na tikeli vraiment maman Kati. Mbote mingi bandeko balandi na ebike bozalaki ebele sima ya ba etando na bino kolanda biso na émission oyo ezalaki très constructive pour na ba vie quotidienne na biso. Kombo nanga maman Kati Munga, nazali naturothérapeute, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Ba pona ba détail ya makambo oyo peut-être awa tolobite na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM la nation puissante. Et puis numéro de contact nanga ezali 00 243 82 20 012 nasuka. Yango bubenga soko zwinga tetikelanga message parce que na salaka consultation na kotaka na laboratoire pour na kosala bakisi peut-être naza na église peut-être naza na émission donc na kozala disponible ya ko répondre te c'est mieux kotikelanga message tant on a kokoma disponible na kozongela yo nazalaki koloba boye na maison chez Kati tozali en mesure ya ko soigner plusieurs maladies pour ne pas dire toutes les maladies nanzela ba plante naturelle nazali extraté nazali dangerté mais grâce au nzambati katinanga nanzela ya ba produit et puis l'association ya makila et Jésus-Christ nezo sala que la plupart ya bandeko o bazoya bazwa solution pe topambola nzambe lelo nangaki na lobela bino précisément pona o etali azospermie oligospermie, il y en a plusieurs, mais na sitaka moi deux wana pour na couper sabino une idée sur quoi je parle. Bandeko na uti kotanga maladie na uti kotanga ezaba maladie oyo ezo permettre te na ndeko mobali couper sa mwasi zemi. Parce que soit mataka na ye eza mai soit mataka na ye eza ya kobeba mataka ezali otozobenga sperme. Soit mataka na eza ya kobeba, soit eza ya kopola, soit eza na mutu,
soit eza na mokila te, soit eza na mokila mais eza na motu te. Mosusu pe koki kozala mobimba mais ezali na rapidité te to motilité te ya kosala course pona kokende kovanda esika o wapi ekoki kozwa ouvert au monde pona ko permettre composition ya fœtus. Yango ndeko moko ayaki epai na ngai azali ndeko azo vivre à l'étranger ayaki na kolakisa bino ba photo oyo ayela kinga pour me donner son état oyo asalaki ba examen ayaki consultation c'était le 31 12e mois 2011 wana pe na capturaki yango photo na ye o ayaki nango pour confirmer son état na consultation o na salaki ye pour na kolier ba parole sensation et puis résultat na ye avant ba kisi o na pesiye Amélie yango pendant 3 mois et avant-hier nde asalaki ba examen na ekuna na mikili ya poto azongiselaki nga résultat o elakisi que augmentation na sperme na ye esalami quantité et bakisami et puis sperme na ye ekomi presque en mesure oyo azalaki nango liboso te asali bambula ebele na libala na ye azokoka kopesa mwasi na ezemite et grâce ya kolandanga na ba émission différentes o na salaka po batu musu ba ye pa leka mingi na leka mingi parce que yo moninga mususu moninga te alors sokazi occasion ya komonanga ezali une chance pour lui ya kozwa lobiko ndeko nanga ya mobali azui lobiko lelo akomi en mesure ya kopesa mwasi na ezemi combien même cela a préféré à continuer na kisi pour éviter que après on est sala ki boizongi saki boy c'est vrai a umeli na mikili ya poto Amélie bakisi ya ndenge na ndenge mais azui litomba te résultats za kaka moko mais cette fois-ci par la grâce de Dieu au travers le plante naturel et le sang de Jésus et sali que augmentation ya sperme nae et monana et puis quantité et bakisama mobilité et quota yango nazo yebisa yo ndeko za na même situation yeba ke na maison chez Kati tozali na ba plante naturelle ou ko permettre yo au retrouver ki mobali na yo et pesa yo possibilité ya ko mema bana babenga yo papa parce que oza papa ya mwana ya ba voisin te mwana oyo yo boti na libumu na yo possibilité ezali yango wana bandeko bazo souffrir situation ya sperme et pola et ça raté et beba et changer couleur et comme mai boya na maison chez Kati numéro de contact nanga isa 00243 82 20 012 nasuka témoignage oyo nazotia eza pona ko permettre yo au mona que na lobaka pamba te na yaka awa te parce que je manque à faire na yaka awa pona za canal ya bénédiction on tina na yo bisika okenda na leki bango te na leki bango ka na ngolu o nzamba tie kati nanga yango naza ko benga yo ko kanga motema te yaka benga na numéro abonne-toi massivement na chaîne YouTube nanga CM la nation puissante na maison chez Kati tozo en mesure ya ko soigner ba maladie moi mingi bandeko ba souffraka na hémorroïde boya na maison chez Kati bandeko baza na problème ya prostate yaka na maison chez Kati bandeko baza na poso kubuka ekanga mafuta te makole koma mabiata toza na huile de coco oyo ezali naturel et ça mis na maison chez Kati et zo sala que pour sonayo et revivre pour sonayo et comme sembe pour sonayo et comme nourrir et puis banduta o ezali naturel et filaka na huile de coco oyo bande komibali o bazana problème ya élargissement ya verge yo lobinga bâton de Moïse nanga et konda ezwaka lisusu forme te solution ici ezwamaki bande ko basi o balobi ke na ngina za na cimenterie na ngina za na airbag na maison chez Kati le même pommade eza ko élargir verge ya ba papa le même pommade ezopesa yo airbag les mêmes pommades ezobotisa dodan donc kotarde te solution déjà ezali bandeko balingi basala sepelas bolingo ekende liboso yo ozalaka obandika siko silisi solution yango mwamba papa ezali awa pona kopesa elengi mwamba papa objectivité nango ezali kaka koma jogo esoignaka eloko te ezopesoka vacuum okende nango ndenge kaka ozalaka na ebandeli
mais bandeko baza na problème ya santé to verge nao ekonda po na hémorroïde verge nao ezwa ba problème okoma na ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce soigne-toi d'abord ko profiter na sima pomade te après le ba mama kati pomade na ezo sala tété. En tout cas, le témoignage est positif. N'a eu témoignage, il y a papa Alain Dele, à l'objet pomade dans le bon. N'a eu témoignage, il y a Jérémy Luemba, à l'objet pomade dans le bon. Papa Yves Ndena a eu pomade donc n'a qu'au conseiller ma camboté. N'a eu pomade, n'a pessi n'a battu belé. Bon, mon équipe de konanga moko ya mobali. A salira kinga témoignage na ba émission passée pour na kolobake soki ezalaki lokola litoi alingaka la kisabino nyonso bomona yango mais place ezali moya la kisensate c'est bien dommage mais nazo senga na bino yo oyo ozo souffrir na ba infection urinaire et umela et si la kate yaka na maison chez Kati piriton de sombele suka bisanga ona mela ba klar ona mela ba amor banini boyebi bakombo ezo silate mikose ezo continuer bambume ezo bimakaka makwanza ezo bimakaka pirito azawana pona ko mettre fin na situation o ezo tungisa yo bandeko yo bazana problème ya tension bandeko bazana problème ya diabète bandeko bazana problème ya barin bandeko bazana ba problème ya ba maladie respiratoire yo souffraka na sinusite o souffraka na barin na ozana na problème ya grippe interminable yaka tetanga azawana pona kozongisa yo en bonne santé yo ozo souffrir na rhumatisme goutte hernie discale ba douleur wana nyonso eza soulager na tetanga bandeko nanga ya basi o bazana problème ya règle ya trompe bouchée tozana débouche trompe awa na maison chez Kati yo o ozana problème ya règle et katana na maison chez Kati tozana débouche règle yo o ozana problème ya chauffe matrice et comme malili na maison chez Kati tozana kisi oyo ezo chauffer yo matrice bandeko bazana problème ya ba ovaire esila ba hormone esila zemi koma kolongwa ozo sala ba fausse couche pamba remontée d'ovaire na remontée d'hormone ezali wana pona kosunga yo et je crois que na lobeli sur les grandes lignes babiloko peut-être na lobeli awate na sengi na binobo s'abonner massivement alors na CM la nation puissante pour besoin de détails à chaque fois to ko boka vidéo ou kozala informé pe ou kolanda yango na sengi na binobo benganga na 00243 82 20 012 na suka merci mingi na Papa Yves Ipane, super pour mot 243, pour la descente na yo, puis pour la apport na yo na musala nanga. Merci, nandeko nanga azalaki na sima ya machine ngambe ya kati. Et puis na pesi merci na évangéliste Michel Ekouchou pour na soutien na yo na musala nanga. Merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Molengo pour na apport na bino. Soki binote kisi ekoki kobimate sur la voie publique. Binonde bopona kozala bakobayi ya maison chez Kati. Alors merci à vous. Merci la famille Cursus Honorum de l'Izipa pour na ba story, pour na ba statut, pour na vulgarisation au bozo sala ya makasi na musala nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati pour na musala kitoko ongai na bino tozo sala ensemble. Merci na bosanité na Noël Ndole autrement dit Yangiama les grands gérants et ceux qui koloye azongite neto monani mbala ya sima. Bye bye. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Bayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yo bisenga senga sanga londe nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai yesi mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai yesi mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai nale bibi ya bisenga senga sanga londe lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Onasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo